parce que maman Kalunga fanda pe buyazo mona keno bato ba bebisa misala bato basé belé mutu mususu abandi du début à la fin azaka na bêtise na munoko voilà est-ce que mutu pose au succès faut tangele ba partir nzoto mutu on a sur le modéro ou comment c'est qui ba ngaza comme ta curiosité c'est qui te au combien de comment maman Kalunga combien de boki internet oyo eza lokwa nde balobaka kala la parole le parole s'envole. Les écritures restent. Mais le coup les écritures sont restées, tu as sur bon internet. Là c'est trop profond. Au monde entier. Donc maman Kalunga aujourd'hui a une relation bien artiste comédien voilà. Artiste nyonso na relation malamu naye. Yo muna te ngana tanga komba mutu nyonso sans kobanga sa eloko kombo ya mutu ko tangela te na tanga ko permettre nga loba voilà ndeti nani on a eu son acteur alors loba Kalunga plaira voilà c'est comme ça que ça se passe hein. Vraiment difficile hein na maloba maman Kalunga mabe mobala approcher mbala moko boye pe ba convaincre yo le lobani no papa vraiment ko isaka yo et ça la biso bien ni papa ko isaka yo vraiment maman Kalunga le ba mo le hein yo jo e kaka boyo cheli toy o yana maloba ndesi nini obana ndeni c'était passé comment danger voilà c'était passé comment pas yo ka ba tina question alobaka nini pai o mama Kalunga za la persuader ba linga na kimbala na kimbala wow ba linga na mnoko yebite ah bon ami ya Aida Pimbo ela ba reproche lelo ba artiste et comédienne surtout ya Bassi bazobala na difficulté hein la plupart d'artistes et comédiennes ya Bassi bazobala na pasi c'est dit à quoi maman Kalunga ninga mona ke pour bota na retard moi no yo ba camarade moi no ba yo bengo meme ba bengo meme camarade moi no ba yo bengo meme pamba ni botela na okaka ponga nde na aboye na dana bana nga na sina tina na bota te ata babi na bota chaque mois chaque mais la bendinga libumu na ba libumu ne donc ba complexe d'infériorité wana il faut ba comprendre que tu es dans le monde de TV tous ali suna complexité et loko eza danger za kanzana donc conseil na nga na pesa surtout na ba oyo ba yesika mais ba o ba yesika ba obota na ba bota ba na ba pe ba za pe na posa libale pa bale akela là c'est bien vraiment kala mingi nde ba bande ko projection na maman Kalunga lelo na baleki na yo parce que ça maman oza modèle lelo photo lo bango na kati ya théâtre congolais vous avez vraiment parmi ba modèle ya mboka na biso guide ou bien parcours ya baleki na ou bien bana na yo to lo ba excel pechanga basila opelelo ba sala ba succès au monde la évolution na bango comment parce que ba tout va reprocher à bango quand même hein pour zolo ba makambo au petit conseil général qui est balé qu'il faut robota conseil nanga chaque fois tous ana bandeko nanga conseil oui ça bango nini maman Kalunga conseil ezala surtout si c'est fait qu'aujourd'hui maman Kalunga azali tout na bisoté osenga na mboka na basalela oni soki net nazate oui ba soutenir ka bana na basala nini ba soutenir ka bana na OK ba soutenir bana na bazala bien lobi na bango ezala bien lobi na bango ezala bien l'établissement Safe Choice General Trading nous sommes localisés à Dubaï et bien également à Kinshasa sur GB. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse ci-dessous. Notre entreprise a le but de guider toutes les personnalités du monde entier, toute la diaspora, tous les Congolais qui désirent visiter Dubaï, qui désirent faire des achats à Dubaï sans pour autant voyager vers Dubaï. Les achats sur commande, les achats de voitures, les achats de pièces de rechange. Nous sommes là pour vous guider.
Établissement Safe Choice. Nous sommes votre guide touristique à Dubaï. Lorsque vous voulez venir en famille, visiter Dubaï, le vrai Dubaï, n'est pas seulement visiter le marché de Dubaï, visiter Dubaï de toute son entièreté, contactez l'établissement Safe Choice General Trading. Si vous voulez obtenir vos visas pour Dubaï, les visas dans moins de 48 heures, contactez l'établissement Safe Choice. Pour vos questions de conteneurs de Dubaï, Boma, Dubaï, Matadi, Dubaï, Kinshasa, nous faisons le fret pour vous et la douane pour vous. Nous sommes aussi votre guide si vous voulez investir à Dubaï, acheter des appartements, investissez en termes de projets de rentabilité, les projets de factibilité à Dubaï. Nous sommes la voie la plus sûre pour vous guider. L'établissement Safe Choice, la voie la plus sûre, la voie la plus crédible pour pouvoir visiter Dubaï, faire des affaires avec nous. Merci de nous avoir contactés. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Et voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez en ce moment. Bienvenue sur nos antennes www.africaelengi.tv. Donc, c'est pour la émission vraiment. Je pense que vous êtes si nombreux à suivre cette émission avec beaucoup d'attention. Et quant à moi, je vous demanderai tout simplement de rester hyper connectés parce qu'aujourd'hui, vous allez vraiment décider. Donc, dans cette émission Jardin des Stars, mesdames et messieurs, j'ai réussi pour vous. C'est la première fois, Maman Kalunga, il y a l'émission Nabiso. Na Africa Elengi TV en exclusivité to lekisiye na ndenge bosenga kito ya Maman Kalunga lelo bozwa droit wana bozwa accès wana ya kotala Maman Kalunga oyo akosepelisa bino tout autour ya émission tokosolola lelo. Donc cette émission d'aujourd'hui est présentée comme ça par votre humble serviteur Mike Lokamba, l'archevêque de la presse congolaise. Mesdames et messieurs, encore une fois, comme je disais tantôt dans cette émission, j'ai réussi pour vous Maman Kalunga, à qui j'ai dit déjà bonjour Maman Kalunga. Bonjour Mike. Bonne santé. En tout cas, Ngolo. Toujours Ngolo. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Voilà. Bonne activité avant de faire un vif Yamasolo Nabiso Mosusu. L'activité nyonso. Ils ont tamboula malé mais par la grâce de Dieu. Voilà, par la grâce de Dieu. Mais Maman Kalunga, aujourd'hui, comment vous remarquez Maman Kalunga, comment vous tirez Yesu de Bosso naïe? Parce que nga peine naïbi au mois kala, mais période du moro où les kalanga nango, biso tout yebi, de visiter même yo, sans pourtant peut-être yebi biso à l'époque. Et le Ronini est ça là que Maman Kalunga a engagé ou bien tia nzambe liboso na ye. Kokutana na ba problème ni. Bon, kokutana na ba problème ezalaka. Na circonstance nini o lelo comment tout le temps ngolu nzamba zo sala. Voilà. Beto za boso tobika kaka mawana ye.
OK. Atako bika atako vivre to vivre kama wana epo moni nalobaka ke malade musu na bela ke belé bakufa. Voilà. Et bien nazana ba on a ba soins intensifs. Voilà. Nazana ba on a soins intensifs na pavillon 4 na réanimation. Oui. Na tozala même wana. Oui nazala wana. Tozala wana omona ke tani nazala nango. Donc bate belé bakufa nga nazana bomo. So nazala bomo ezate po nazali na programme moko théâtre moko songolo ko bima. Voilà. Ezaka grâce à Nzambe. Yango na komo le baso na vivre na bika ngate na bika ngolo Nzambe. Amen. Voilà, ndesi na minute au senga vraiment na bateau peut-être bakanisa Nzambe a existé té bateau peut-être au bakanisa ka Nzambe a soutenir bateau té Nzambe alongola bateau na place à malade a guérir yo okoyi sa bangoni. Et ça la passe so na omona mutu mususu omona au sakana au sale loko mo po bateau amokili o ba okotelo te tangu Nzamba koluka abeta mutu okotelo azate so za problème nanga kalunga Nzamba okotela mais so za problème akalunga oya pa nanga ndena kotela na kotelo liboso le roi des rois. OK. Ça sera difficile et ça nga passe. OK. Alors soki mutu mukola ozonga na conscience aye barake Nzambe nda za liboso to bando zo Nzambe to tina première position le omolingo sala mamoni yote omoni Nzambe. Aba circonstance muso komi na mai omona te neni na oleka moyinya na sima. Ezaka na Nzambe fo peso baton fongama aquarium esalama yoleka omona mbisi mpani oleki pe ba yintonto ba oya bazinzi. Amen. Voilà, à titre de rappel Maman Kalunga ndeto yambi olelo, le vrai nom de Maman Kalunga. C'est joli Kalunga ou encore tout a dit là. Pardon. Voilà. Comment elle a passé et amula il tout a dit là. Hein? Oyokite hein? Et tout a dit là. Comment elle a si beaucoup tala kaka ngai. Donc comment on a imposé à batu ko talanga. Moni. Ba kombo ba pesa batu elanda. Elanda oui. Ngai ba pesa nga kombo donc total aka yo. Siko le temps na monaki kombo ngo connait di bando talaka nga o eza servitude. Mais ce qui ba élément ya servitude eza kat nango toutefois nion selonga ka na prière. Mais so eza kombo moko à la longue et comme melanga ba bénédiction ezala bon. To pambola on to pokolon ka mafutete. Voilà. Yango moni makalunga to lela yo fort. OK. So zate kalezaki so zate to somba CDT. Voilà. Balu ba oui. Makalunga ngana tala théâtre ezaka yo. So yo zate bo somba CDT. Ngapela so na monio na sepelaka makaso na monio te. Naka ko ima no mona ka batu musu fali batiaka yo. Wana eza ko se référer mama na kombo na yo. Mama kombo na ngai to kotala kaka yo nge tutadila. Tutadila. Diba Congo central. Congo central oui. OK, voilà c'est très bien. Kombo ezolanda. Kombo ezolanda. Ba œuvre ezosala. Ba œuvre na osala ta on yeko kota na groupe Simba. Na groupe Simba siko poser lombe apesi ngai. Tanga moni Joël nanga apesi nga Kalunga. Kalunga c'est-à-dire quoi? Na ke Kalunga ezaki nini? Alobi na ngai ezali Nzambe kuna baba bamboka musu babenga Nzambe Kalunga. Oui. Côté mususu eza profondeur. Côté mususu eza océan. OK. Et loko moka o eza na suka te. OK. Me di amonaki ke kati na nga biloko ebele ko bima ndalobaki ke oza profondeur. Merci beaucoup, Maman Kalunga. Aujourd'hui, nous aurons pas mal à décortiquer avec notre invité qui est dans nos murs, Maman Kalunga. Alors, aujourd'hui, vous êtes mère des enfants et Maman Kalunga aujourd'hui mariée. Et puis, vous avez déjà combien? On a belé hein. Tu as focus parce que Maman Kalunga ngana zana bane belé ngaza bane belé bana oyo Maman Kalunga boti bazé belé nombre za la belé ban système car ya bastar ko bomba bana ou combien d'enfants ngani na boy so ko kotika ata na nini na Google direct mo we na bana na bane belé
Ba réponse on a sina pesa bato na pesa bato. Non, c'est la première fois où les canaux émission na biso africaine TV. Voilà. OK, donc batala bino batala à côté monsieur. Et quoi ça là en exclusivité en même temps, maman Kalung aujourd'hui combien d'enfants? Vraiment, bane belé, na bane belé. Ana Gladys, Gisbé, Exaucé, Victoria, Ephraim, Elsa. On compte. Voilà. Ah, bon comme ça combien? Tengala on a compté te mi battu de compter les. On compte lenga. Ata so bo compter te bozong sa sous film si. Bozong ça na. Bozong pena ba ralenti. Bozong ça tant autant à Gladys, Gisbé, Exaucé, Victoria, Ephraim, Elsa. Voilà. Comme dans la semaine. Voilà, comme dans la semaine. En tout cas, félicitations d'avoir tant d'enfants aujourd'hui dans ce monde parce que nous avons recommandé biso yangoana. Le nom Maman Kalunga parallélisme ou différence ni au salara comme étant Jolie Kalunga, comme étant Maman Kalunga et Maman Jolie. Maman Jolie, différence ni au salara aujourd'hui. Maman Jolie naza ndako na bana na mobali nanga. Maman Kalunga na musala na ba fanatique nanga. Surtout. Voilà. Ouais. Babilo Rosalara peut-être aujourd'hui il y a Songi, Maman Moro Munoko, Maman Moro Munoko Fandara, Malobe Fandara dans le lemu awa. Obanga raté un jour et visé na banana yo et rattrapé un jour na banana yo. Te wana soge. Oui. Et lo ko wana tel meza na kata makila kozwa bana ezanga te. Voilà. Parce que nga pela ndako na lingala oyo katela bato na théâtre le même lingala bana ope bana ba ko katela yo Maman Kalunga. Voilà. Ndako na groupe théâtral pe musu ezali. Parce que biso sto vivane mo to vivalo kwa bato théâtre na kata ndako. Bidi mukola so oyo alamuki bo o apesa muninga ba okuna ba oseka. Na kata ndako. Okay. Donc to vivaka na ambiance moko comme pas possible. Moni. Mais qu'on vivre, tu vivras bien, tu vivras à l'aise. Tu as dit que tu as des problèmes, mais tu vivras bien. Maman n'a pas de problème. Tu as répété moi, tu as dit que tu Nana Kaninda wetu, famille présidentielle. Kawetu. Kaninda wetu. Ujivimpa nana. Ujivimpa. Nana Kaninda. En tout cas, Nana Kaninda na lelio fort. Talakayo. Ok. Na banga ate so moi na ngamoka lobi asala lelo théâtre. Na robanga te parce que ngamona ozala wana pour nous conseiller, pour nous encadrer. Ce n'est pas un terrain glissant pour nos artistes et comédiens, ouais, mais surtout un terrain glissant, mais sauf que le théâtre est aussi la tête, l'Institut national des arts Isali. Théâtre est aussi la tête. Non, Isali bien sûr, mais le système est dans le théâtre aujourd'hui, surtout on ne peut pas se voiler en face, Maman Kalunga. Lelo ndi bazoloba bato ebele bazokota théâtre pour na mibala poto bato lelo bazoteka bazokota théâtre pour na atambola na jeep pour na asomba sac pour atala ta talent. Est-ce que lelo ba inconvénient on a lelo ko banga te que moi on peut un jour à ça la théâtre yango moni faut kolongola na bana ba complexe wana. Voilà. So moi on a posa talent sombela talent ana posa téléphone à cher sombela téléphone à cher. Oui. Alors écoute na mobile mo boazo ko embrouiller akangi téléphone mo lasso à partir de téléphone ga mobile aye mo okima moni akuta na baninga na institut alati talent mo mabe déjà eza na complexe ya okendo tuna toke tuna talent ata tuni talent ebike mama nanga osombela ngango moni na zalate ke moi na rejouer na orgueil te na lobake na zwa bana na ngana classer bango na rang moko boya bano bazo souffrir te po na kati ya théâtre ça na ba complexe d'infériorité mutu musuta mususu aobeba ka pona saki aobeba ka pona mutuka voilà or eloko ebe biso ta mususu pona ozwi visa ya Dubai te voilà na ozwi visa OK yeba ba prix ya mituka voilà po so OK mukoloka okende yeba prix ya mutuka na Dubai na nzimi te okende luka mobali mobo pona mutuka OK na ebike obeta mutu osa musano makasi ozwaka mbongo mobo okangisa po Dubai est comme ça même pas $1000 hein? Ouais. Même pas $1000 mutu ok Dubai. Oui. Mais à l'époque ils allaient qui dépasser même $1000 on a ba Dubai on a kenda
Ba Dubaï tam so na ba haute saison. Mais lelo vraiment avec Dubaï au recu kokendango 100 pour toi comme $1000 là c'est vrai oui. Là c'est so muta kanisa $1000 akei. Na keka enigma bona bebisi mbongo nanga pona boyi nanga basaka nanga. Na boyi nanga na pesa zoto na beta na tour. OK pe koyeba ba po ya mituka bababi oasis bazawana. Ba relaxer on nzela. Ba kadi mabazawana. Babi oasis relaxer on nzela. Adamu oui. Bokomi wana ayibiso tala o botala bo ta jipo ta musumu to alinga sakano yango mota nango pri nango yango omoni eloko bato baomona ke il faut azala envier mutu akende so pe basokola so pe baningi mpona mituka kala nde ezalaka danger lelo mutuka sérieux démystifier mutuka lelo mutuka ekoma nango normal mutu mosusu wana mutuka na bombi nakota na taxi po taxi ta mususu nofuta kaka kimonga na taxi $10 na bomba mate bomona pele lo ndenge za ngai ngande mna na kata taxi akamufune na taxi na kamufune na nga c'est bon na komi après na zongi tout à fait na place yo kende ko bebisa ya mutuka donc ba complexe d'infériorité wana il faut ba comprendre que to eda na monde TV tozali suna complexité eloko eza danger za kanzambe et là il y a danger ça ensemble donc là tu comprendre que maman Kalunga a eu que ça la fait prête il y a que bimisa mwana na ou mora boti à ça la théâtre aujourd'hui et vous appelez le coup pe honneur de maman Kalunga na ko bimisa bana eza problème té en tout cas vous appelez danger le quoi Kalunga parce que bazana réflexion no ki le quoi ngai déjà bo bandi ba exercice na bana ba sala déjà ba publicité belé na sala mingi na bana sala na bango là c'est très bon c'est une bonne chose alors maman Kalunga si c'était à refaire lelo on sala on na domaine si c'était à refaire na saka théâtre non tout le na domaine il y a théâtre si c'était vraiment à refaire na domaine mususu maman Kalunga ngaza ni juriste avocate té na zala avocate té pour maman qui dans loi au sambisa batu le mois bon na zala avocate parce que on a sala déjà ezaka presque ndenge ya na zolo oui ouais ya on a biso ke zaki ke na théâtre ezala te na habité on a ngana zala mais ce qui ka théâtre nga ozala na ozaka déjà kaka mutu ya théâtre na ozaka artiste voilà maman Kalunga tozana est toujours l'artiste comédienne beaucoup de talent bourré de talent oyo azana ba potentialité ebele na kati ya art dramatique lelo toyambi lelo maman Kalunga oyo vraiment azoloba avec son cœur. Alors maman Kalunga tout ça en rétrospective muke ça fait déjà combien d'années dans le monde du théâtre ou embrassé 26 ans déjà 26 ans ouais. Est-ce que 93 2019 93 2019 déjà bah mathématicien déjà calculé 26 ans. On peut dire aujourd'hui que sur le lobby au sala moi bilan d'un terme il y a bilan aujourd'hui le bilan c'est comment positif ou un peu négatif bilan positif parce que na kata musala oyo na koti ba place ebele na l'équipe ba place ebele en tout cas bilan na positif voilà bilan est vraiment positif voilà maman Kalunga l'air monaka lelo projection na yo na théâtre parce que ça mon kala 2026 ans et ça ce n'est pas mer à boire de Tolobaka projection na yo na théâtre lelo avancement ezali théâtre Koufi théâtre Baby théâtre ezali sous na valérité on peut dire quoi aujourd'hui théâtre ezana valeur to na bato bazolongo la valeur nango mais zaka na valeur na biso bato zolingango pe tozo pesa ngo ka valeur parce que yango ne musa na biso yango ne bureau na biso yango ne ba ordinateur na biso donc liboso bureau na biso eza théâtre alors ceux qui yo moko bandi ko pasola ko bebisa théâtre yeba ko zo pasola ba dossier ya musala na o mukolo mo ta msio na musana moko bo salaka o bebisa la baninga place o bazwela kwanga théâtre eza ya kobeba na bato babebisa na biso bato olingango évolution avancement ya musala o en tout cas ezali est-ce que maman Kalunga fanda pe boya zo mona ke non bato babebisa musala bato o bazebele mutu mususu bandi du début à la fin zaka na bêtise na munoko voilà est-ce que mutu pose au succès faut tangele ba partir nzoto mutu on a sur le modéro ou comment
Non, non, on a bien moudé au thé, on a bien bateau. C'est qui? Ngaza comme ta curiosité, c'est qui? Té, au cas où Maman Kalunga comme il est. Au monde des abos. Eza maramusu so mutalobi neti yo seki moni. Voilà. Osekini. Na seki parce que Maman Kalunga comme baba. Maman on a bien les mots. Eza normal ata modéro. Voilà. Ata modéro kutatika mamba bêtise po ebike. Atika quand même. OK, là c'est bien. Na soin sake air nyonso. Pour baloba ba olongola. Ya teka pour mutu asa la succès eza fo bando tanga nzoto mutu. OK. Eza ngo normal te. Fo bando loba bensalite na munoko na yo. Internet oyo. Eza le kwande balobaka kala. La parole, le parole s'envole. Les écritures restent. Mais le coup les écritures sont restés, tu as batumbi bon internet. Bon tumbali. Là c'est trop profond. Oh maman Kalunga. Alors ça m'a zoloba. Yeba ke soki ba papier batumba, internet ba tumba te. To batela ba vie na biso vraiment. Keba mokili ekomi keba. Tango tambola na nzela muto ana photo kango photo pour eloko te po abebisaka vie nao. Alors soyons prudents. Tout tambola na présence à Saint-Esprit. Tout tambola toujours na présence à Saint-Esprit, na lobi vraiment amen. Maman Kalunga na carrière na yoza quand même na place où le bara vraiment que na tika na mauvais souvenir pour la côté na théâtre. Pour ne pas dire bon souvenir, tu rien à bon souvenir. Mauvais souvenir. Non, non, mauvais souvenir, non? On encourage à les mal. Au mauvais souvenir, ça c'est là. Voilà, maman Kalunga, Ozana mutumo ta décevoir na. Azate, nga so décevoir nga lelo, no lelo ka nga pe na décevoir. Ozana muto te na théâtre Afrika maman Kalunga. Te. Ozana muto ta loba mabe ya maman Kalunga. Ata so aloba yemta loba na ebite. Na tuni. Na ebite. Na monate. Au monate. Donc maman Kalunga aujourd'hui a une relation bien na relation na comédien nyonso. Voilà. Artiste nyonso na relation malamu naye. Yo muna te nga na tanga komba mutu nyonso sans ko banga sa eloko. Tanga kombo ya mutu ko tangela te na tanga. Ko permettre nga. Loba. Voilà, ndeti nani. Non, nati ko sala ba scandale. Non, non, tika nati ko scandale, ça scandale. Et ko sala ka scandale ata mukolo moko te lobo tanga ko mona. Loba. Kalunga plaira. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Nous sommes dans la ville, dans la ville province de Kinshasa. Naza bango bien pour pardon, ezalaka force libéraka. Voilà. Mais ko senga pardon ezalaka passe. OK. Obando fongola motema no mobimba. Oui. Obando ya en tout cas nasalaki o mabe limbisa ngai. Kati na biso mokolo mo ebimalo kwa mwa soni. Orgueil pe mataka na air wana. Yango wana tango po biloko wana nyonso mata te na na tina na salo mabe te pona ko sengo pardon. Tout à fait. Omoni? Ebele bana ba problème a batu. Batu ni nani asala mabe mutu bo asala mabe atenga misilo pe mutu mutu bo pa asala mabe asala mabe na air wana zala wa. Te vamba na mamo so asala mabe na mitu pe sala ka na mitu ya po boza 0-0 le kwa match ele ka elobi. Voilà. To koma yosuna suka me ba te biso ka deuxième bi po za RDC. Eloko makasi ba ko pola ya makasi ba nila makasi donc. Voilà, merci beaucoup maman Kalunga balobaka succès et yaka na makambe belé. Succès à artiste ou bien na domaine nyonso tout, na branche tout et yaka na makambe belé. C'est vrai, maman Kalunga aujourd'hui mariée. Mais avant de la marier, le succès au memela yo. On voit quand même makambe belé côté tali que non, mon bali payé. Aventurier baye proposant baye na succès oyo memaka. Ouais, aventurier bazanga raté. Ouais. Mutu muso ayeka po yo koza Kalunga. Voilà. Mais on gère en comment parce que na tuni bongo parce que ba lekele lo bakoko gérer en hôtel. On gère en comment na succès maman Kalunga oyo azalaka na pe azanango o mibali tout le temps toujours bayaka. Mutu muso ayaka po yo za Kalunga. Oui. Mais mutu na mutu yenda zali maître ya bomoy na ye. Yo ndoza mokonzi ya bomoy na yo.
à part nzambe ninga otambusa biso moko to ana ba droit nzambe apesa biso atia biso kati na ye pouvoir moko boye alors mutu azoluka ya ko dominer sur yo ata so aleli yo likasa yo belele likasa likasa c'est-à-dire quoi aye na maloba moko boye otambusa tie eloko na sala olemo yo zonga ndako lela ta fumbwa comme ça likasa ta fumbwa mélange ba mwamba bani oyepe ndeni yoko yaka oloba na ngaboye olukanga pona za kalunga tandis que Patrick Mbulu aluka ngai tant nazara tam suka kalunga te Mbulu wala papa wa mobile na pai daddy te daddy te alinga kumba daddy te et puis ke kanda moko pai félicitations na fidélité pai de nga ku fidélité te luka wele ki fidélité voilà moi ça pai Patrick Mbulu OK en tout cas yeta muso alinganga te ke o pona za artiste pona za boye alinganga na premièrement na amour vrai OK mais muso yo lingo ka poza kalunga yebi ko sa c'était vraiment difficile hein na maloba maman kalunga mabe mobala approcher mbala moko boye pe ba convaincre yo liloba nini papa vraiment ko isaka yo et ça la biso bien on papa ko isaka yo vraiment maman kalunga le ba mo le hein yo jo ye kaka boyo cheli toy o yana maloba nde sinini o bana ndeni c'était passé comment danger voilà c'était passé quoi pas yo ka ba tina question alobaka nini pai o mama kalunga za la persuader pas linga na kimbala na kimbala wow oyebite ba linga na mnoko oyebite ah bon ami ya Aida Epimbo ila non dans mobile malamu papa bana donc des alaki aussi que des alaki aussi que aux alaki zali loka makila o esalaki ezalaki kaka deux personnes balingani oui donc deux personnes nante parce que pas inda linga ngai OK pas linga ngai parce que nga wana nazalaki na goûter na goûter voilà la petite vient manger na lingi pas lelo kuna koma lingi ko lekati OK na ebite so ya linga ngaka ko leka to nga ngane na koma mwana neti na koma lingi ko leka parce que ayebi ngai OK ayebi nga malamu penza parce que batu mususu bakokai ko yeba nga ndenge ya yeba ngate OK papa bana mobala kimia mobala memanga pe plus na nzela nzambe ah là c'est bien ya on a moment na verset biblique bimaka mon na Facebook na yo en tout cas nzamba bien kokutana na muto bolingani na muto ayebi yo akomprena musala na yo imagine ka biso to voyager au voyager ya tikali na miso pe ya voyager na yo tikali confiance kaka mobile na nga ndenga kiaza ka mobile na nga conscience na ye sika zali ayeba ke natikaki mwasi na nga so nasali mabe conscience na ye nde mto reprocher to nga pe place natikala mobile na nga kendaki so nasali mabe conscience na nga nde yebisanga ke naosama ba reprochaka lelo ba artiste et comédienne surtout ya basi bazobala na difficulté la plupart ba artistes et comédiennes ya basi bazobala na pasi c'est dit à quoi Mama Kalunga te wana za na bango nga pe na mwana yebeza te po mutu musu tamsa bali ne te po alingi ne te mutu musu pe tamsu mobala ye na ete mutu musu pe abibonga na obana ngati na sana nga succès na ngana ninga mona ke po bota na retard mwana yo ba camarade mwana ba yo bengo meme ba bengo meme camarade mwana ba yo bengo meme pamba ni botela na okaka punga ndi na aboye na dana bana ngana asuna tina na bota te ata babi na bota chaque mois mais abe ndinga libumuna na da libumune voilà donc ata so na mincho peso moni ngata msana ati robo baka na zazi OK biso za bata mabumune ne bedi mkoyo to ya poto kote bino bozala ba kata soki mi misunsoni so na ba kata yo kabana nga mama nini en tout cas na préféra mutu abota na enanu na âge ya mukie ke obota ki mukolo po ko bota déjà soko leki déjà ba 35 ans et comment passe voilà au comme ce qu'on a na maternité mo ya passe on est comme ba césarienne tam so na poso bota la 3 4 tam so mono suite no kana 2 to moko bon ni po bota comme pe na ba tension voilà
Donc conseil nanga na opesa surtout na ba oyo ba yesika. Mais ba o ba yesika ba obota na ba. Ba obota. Ba na ba pe ba za pe na posa libale pa bale akela. Là c'est bien vraiment. Oya kala mingi nde ba bande ko. Projection na maman Kalunga lelo na baleki na yo parce que maman oza modèle lelo photo lo bango na kati ya théâtre congolais. Oza vraiment parmi ba modèle ya mboka na biso. Guide ou bien parcours ya baleki na ou bien bana na yo toloba. Ba excel pechanga basila opelelo ba musala ba succès au mona évolution na bango comment parce que ba tout va reprocher à bango quand même pour zolo ba makambo au petit conseil général qui est balé qu'il faut robota conseil nanga chaque fois tozana bandeko nanga conseil obisaka bango nini mama Kalunga conseil ezalaka oui jamais conseil wana na oya elobaki na conseil bango bozala bona non conseil on ezaka entre donc ils ont kati ya famille voilà. entre nous basi bandeko conseil en tout cas zanga te chaque fois que tu vas bango ba conseil nga pena na conseil on a porté na moko na balobaka mama Kalunga zana kisi mama Kalunga ba rôle o ba pesaka ye ba théâtre ba film o ya sala ka irataka te nazong sana maloba no tantôt na début olobi ki bato poto ba comment na niveau non seulement poto bata monde entier so bato tala so ba moni mama Kalunga te ba osoma ba DVD te qui c'est kaka non qui c'est ça que l'autre qui c'est ça l'autre be scrope bazalit OK peut pas nganga escroquer qui sinon premièrement ya théâtre za répétition OK ouais ngana zara soki na okenda ta spectacle ata tournage na éviter eloko la mokomse ko boma ngai nakadana mo tension mo mokie wani nazara trop sûr na nga morote na yeba te lo ni na ke sala kuna mon ba pesi au rôle soki tu ba pesa ki au rôle mais ndenge comment que okamba mo ba briefer yo sala mamo ba ebika compétence na yo mais les arrêtants sont mo muté mezo bete lo ni na sala mais tango okende kuna loko so ebisa ki inspiration divine so ebisa ki nzambe ne na okende bo inspirer ka omona ka ba briefer tableau inspiration ba qui c'est ça pour na ba to baza ba lembele ba naïf ah voilà. Donc ngani na zaboe na rozwa kisite o jona opesa nga kisi mo rapenga kisi le lobi adai amoni na oza perdante inutile vous menez que lukaka nzambe na ngana bel Saint-Esprit a orienté nga Saint-Esprit a orienté Maman Kalunga. Nous sommes en train de cheminer vers la fin de cet entretien de notre émission Jardin des Stars. Je dis merci à Willy Moucheni, le véritable code. Yamto, bon retour au pays. À Willy Moucheni, pourquoi pas na Gauthier Mascotte, l'ingénieur de banque, l'homme idéal depuis London. Sans oublier encore na Papi Boza Monzali, PM Fondation, na Bosanité. Donc voilà, Peggy Torzong Awana. Et je dis encore merci massivement à Christelle Blanchot la taille électrique. Maman Kalunga, tu as vraiment cochité dans l'émission Nabiso, tu as cochité. Mais il y a quand même des questions qui me reviennent à la tête pour Natunayo. Parmi les meilleurs films Oyo Sala, 2, 3, 4, 5, film nini? Non, le film on a salé Zalaka Escalier. So nasali ona mati nasali ona mati nasali ona mati nasali ona mati tili ona mataka escalier voilà nazong sana loko na simate na mataka oza quand même na mamloba oyo lobaka batu ba interpréter ngo bien batu bazong c'est la ko yango OK Maman Kalunga koto na film boinga na sepela ndongo lobaka bo exactement so le kanzela mutumsuso alors bon tam ça te ah oyoki on est tikala aluka ki ka tikala on est tikala musu okaka alanzinga ovandeli matoi mususu musu ko moyeba na likambo ngote musu muko ba sanga bi na mukila sima oza soda bedi batu ba ozong soka na maramna musu ko na comprendre que batu balanda rayo et ba captera maramna yo voilà batu balanda ko ba captera maramna yo et ça fait du bien aujourd'hui que batu ba zong saka maloba ozo sala ça prouve à suffisance que on a vraiment une étoile donc on a parmi bastar ya mboka na kati ya mboka na biso. Maman Kalunga aujourd'hui bien que nzela wana eza ya biso tout si c'est fait qu'aujourd'hui Maman Kalunga azali tsusu na biso te osenga na mboka na basalela oni soki net nazate oui
ba soutenir ka bana nanga basala nini ba soutenir ka bana nanga OK ba soutenir bana nanga bazala bien lobi na bango ezala bien lobi na bango ezala bien voilà c'est vraiment beaucoup ça dit beaucoup avec maman Kalunga donc soki lelo azate bosunganga ka bana na ye ekosala bien po bana na ye pe bazala bien ye akotika toujours bana na ye liwa ekozala yanga ya peki ya bato tout oyo bazotala biso tomoni lelo toye na siège ya répétition ozo gérer comment olongwa pa ya elombe na groupe Simba ya présent elombe ndaka baboti nanga OK awa siko na ye ko encadrer bana nanga pona bimisa pe bakalunga moko ya lobi mais est-ce que bazana avantage pe ya obima na banzonzing parce que oui parce que biso pe to na chaîne na biso ya télévision oui Kalunga TV je crois www.jolikalunga TV oui OK tant to lexara ba film baza wana pe baoleka baza pe na ba relation baza pe na bato baolinga bango baotala bango donc au fur et à mesure succès za la moko te maleme ne se bango ka bo brûler betape te bo la mataka escalier maleme ti toko koma Mama Kalunga ou Jolie Kalunga na scène pour obimisa biloko to bimisa wana olinga ozala na bactère nini vie de loin pakaloui sungiata dio wana ezarena banani opena so Mama Kalunga akutana na bango batumboli sozo mona sozo kabola efona zana ba opona bimisa o sala na batute mutu nyonso ka ba pesinga a se présenter liboso na bongo mwana mo boto joane nante a okota bo apesi mbote te ta ona zongela ki na joane na ntezaki pe mbali so to joane mais di soko zo contrôler ke ngai fona jouer kana moto o bimisa baninga musuto pesa baninga mususu grâce wana te ya ko maloko ayo voilà ouais donc mutu nyonso so raza pe menanga il faut batanga ya ta mutu moko fois mona yeke a jouaki voilà ouais vie de loin tu es bien na vie de loin tu es bien na kombo ya ndako Charlie Nongi mais ya de loin na pesa ngam na pesa ya de loin ezala na circonstance ni ya ngana lo bara chaque fois tango ye na musala bato il faut baksa un plus vie de loin zarane vie de loin mais qui vanta ko lukaka ya lowi ya lule ngam na pesa ya lule voilà lule bando benga lule voilà ya lule ya maniata oui voilà yango oui ya maniata ya siala donc bato nyonso nga na joueur na bango na ki vantar kaka ya koluka kokolisa musala oluka kaka ya de loin omoni donc ezali ka pièce moko boye pas ekei ebongi te omoni donc oluka kaka kobakisa un plus na kati ya musala ngo mpo otyaka bilengi yango ozotyaka saveur na kati ya musala Mama Kalunga lelo icône na mboka mais balobi oza ko se figurer te na makambo etali ya mama Olive Lembe pourquoi te nazalaka ezaka nde makambo te ke yo moko kei za makambo so babengi yo oye déjà babenga osala pe bafilme film nasala Dubai na mona hotel nakenda Dubai te ngakenda Goma nakendaki na mo ba place ebele mais ya Dubai nakenda te d'accord là c'est bien dit mais bi ke fona tika yo batu bakoki ko retenir nini na passage na yo na site na biso www.africaeling.tv bo s'abonner kaka massivement bozana posa ota biloko bien ba émission ya bien bo s'abonner massivement na kati ya site na biso Africaeling TV bobo sanate www.jolikalunga Jolikalunga TV aussi à s'abonner en tout cas akoyebisa bato kaka mosala tosala eza ba difficulté bele mais nga apesa nga nzela na difficulté te bino bato bo soutenir biso boko ba ko soutenir biso et soit kande tosali émission boye mususu oleka kaka na commentaire na eka po finga vraiment mutazui temps ya ebele ya osala émission po yo yoka mais na suka ofingi kaka tikaka naloba na mutu nyonso okofinga malili eza na mutu so fingi wana malili so wana malili te kofinga OK commenter liker j'aimer partager voilà j'aimer partager donc le mot est Mama Kalunga j'aimer donc j'aimer partager ofinga te po to so fingi
yo comme to yeba ti yo mo yeba o classé dans nzela no kende po mutu nyonso afinga kaza mwana père de mensonge mwana satana sikoyo yo mtu wa mwana satana te osani ofinga te mais pesa ba correction na yo loba mama Kalunga ndo lati bona sepeli te na otindelo valise bilamba mama Kalunga suki osali na sepeli na ngote na otindelo bilo bobaka olati bien te motindi te obimi bien te motindi te bambote na mine belebele ya papi le roi bilanga mbongo carte limitée bambota trop na bato so balinga ngai merci Renate Bokele otala yo Renate Bokele ba gros bisous Renate Bokele ba gros bisous merci beaucoup na mama Kalunga biso nyonso le 1er décembre biso nyonso bato tokendaka Chine Ngwanzu tobosana te ya José Mawini le transitaire international o to na posa azala président na biso ya ba congolais na Chine ya José Mawini donc tozala wana ebele le 1er décembre pour na ko voter ya José Mawini to ko voter yo à 100%. Merci Maréchal Foulé Lukisu. Merci Maréchal Foulé Lukisu ye a postulé te yazaki président OK yesko yo tunde tonto remplacer ya José Mawini donc voter ba résident ya Chine o bavanda kana Ngwanzu biso nyonso po mukolo moko so tozwi problème muto lobela biso ezala les transitaires international ya José Mawini. Voilà, question de curiosité, maman Kalunga femme d'affaires zo combiner nyonso tout nyonso à la fois nyonso à la fois comme ambokani déjà tamboli bamboka ebele à quand l'Europe ekoya nango ntango baopia visa ekoya nango ntango baopesa visa. Merci beaucoup à Peggy Bokele, merci à maman Kalunga d'avoir été la nôtre dans cette émission Jardin des Stars. Nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs. Si cette émission vous a plu, dites un grand merci à Papi Boza Monzali PM Fondation, David de Lutete Gaucho, Motomoko bien, donc na PC Bambote, pourquoi pas na ya Boston Yama extrêmement bon, Motomoko Malamu. Merci na Willy Moucheni, bon retour au pays, et pourquoi pas na Gauthier Mascotte, l'ingénieur des banques, ainsi que Christelle Blanche la terre électrique. Merci na Gloria Olangi, un Américain perdu au Congo. Voilà, c'est par ici que nous bouclons cet entretien. On se dit bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.